Nayoki ya Gabi abwaki audio pa Tendresse Dibinga parce que Tendresse Dibinga autaki ko kutana naye bakalate. Tendresse auto za na ponwa abi ayebi pesi melodi afandaka ayebi ndaku mamutu. Ndenge bato balo bo résollement suscité. Si abonga cho benga siko na ponwa lobi akufika na malaria na typhoid. Nde memie na ndenge akufi. Na Asbel ya Gabi alobi boyi. Abi na Tendresse eza makamna biso moko te. C'est-à-dire faut ba papa masumu basangisa biso tout ba comédien to sangana bakatela biso ba monta parce que Mélodie aza star munene maza ndo tourner li souté aza star alona lobité aza pe star mutete Mélodie, paix à son âme, atiki biso avant, atiki biso vraiment avant. Banda ozane pe na lukandu, akoma ko futia na tinel wana lukandu, banda ozane ayisinga kino na okende ngambu. Akenda na eba ngambu na ebraza ayaka. Omona keya kei aye, akeya kei aye tanto aketi Gabon. Aye ozonga mais cette fois-ci okenda kei toyeka ozosamba. Poto balanda te bataka na baoka na batitre bino nde bota la biso bato toza ya bomona ba comédien ba kufa ba bomona ka mama biso bato na batitre te ozo moneza la arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa ozo tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class.
Michael Okapa. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Il faut dans la solo.
Merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, nous sommes là en direct de Kinshasa, comme vous le constatez. Shalom, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala
nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse po abikisi nga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekangi nga nazolala te ezosala pasi ntina mokongo moto ezobima ngai kolia madesu pasi babilo mosusu kolia yango très difficile depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asaleli ngai minene abikisi nga na estomac namelaka lisu pantomètre te nabwaka bapantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous avez contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. Naye au Koutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga et Koko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga et Koko Yokate. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, la venditi de l'Onayoga Kananga ité na lito na gauche. Moi, na yo comment na nani? Na yo ko lobi moi na comme moi na liboso comme nani? Marcel. Na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika pour fait my god nazozela bino nyonso tout dans moto. Nous voici en direct, mesdames et messieurs. On est en famille. Comme vous le savez, l'actrice Mélodie n'est plus. Alors nous sommes sur le lieu, la famille, la domicile, la bango, tout mec un peu qu'on récolter les informations sûres. Mais alors, comme vous le constatez, la presse est bel et bien au rendez-vous. Junior Mouyabo, le Ketchou, Tenamabedi, Kovodor, ainsi que les autres, donc Kapangalogie, Pazawa. Ndonala Junior, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes sur le terrain. D'abord, bonne santé. A pas de tortue, mais ça va. Voilà, tout ça, on a Mélodie, une actrice de renommée. Moto ya Sali Moussala, Nzonzing et consort, je ne sais pas. Bon, en fait, j'ai passé nuit à l'extérieur. Bandeko ya Brazzaville babenga na 5 heures. À 5 heures. Ndekwango aza journaliste, Saint-Patrick, azasko na Brazza, abenga isinga président biso toza na ngambo wa Mélodie akufi. Tango aisanga Mélodie, nga banda okansonde journaliste po ekibumba tinenga photo ya journaliste mope ya média en ligne akufi. Otuna ngo yebi journaliste. So tango ya tinenga nini nga na okansaka journaliste wana. Natuni Mélodie wapi pona eba bien. Oh Mélodie o banda osate no bi Mélodie star ba diamant oh akufi atinde na bitindi la no ba photo atinenga ba photo na ba photo mais na respect ya moweyi ba jara ba photo mutu nenga kufelaki na ko balancer yango te botala mais na ba statut na nga na tiango te na garder ngo ka pona nga nenga kufi ba photo wana eza na téléphone. Mélodie elle était une amie. Tout ça là vraiment famille. Tout ça là famille. Je crois bateau bayebi ba film ba moi na verni ba nini ba mona nga na presté na 4 et dans la tableau moto salaka et ça film Montana Kalu Montana na lemba mutakoma nga zaka assistant metteur à scène. Ya Gilles Bavon Mwambo. Ngamna nda ozwa Mélodie na hôpital pona kimisae. Pona kimisae. Il faut jouer au théâtre. Na joué naza artiste et comédien. Je suis fier de l'être. Les Quechua et Bitozana, les Quechua na Africa création par Rock Bokabe la Bodo. Voilà, allez-y, continue avec Mélodie. Donc Mélodie, Azam Moko yaba oyo na ba film à l'époque ezalaki pour jouer na film à Gilles Bavon. Soko zana liste ya bato ba ozwa mbongo te au moins il faut avoir de bonnes relations avec Mélodie. Soit pour ba film ezalaki na deux parties. Et dans qui tantôt film mususu mona mamisa muto diriger film mususu mona Mélodie muto diriger. Mais ils allaient qui to bandé ko prester na film à Gilles Bavon, on était ensemble avec elle. Donc c'est une dame bien. Même temps on a foutu là na yolo en face il y a évangéliste Kizami na immeuble wana.
je partais de temps à autre ngala Montana. Tant ou pas bandi groupe na à théâtre, ngam na banda pe sa répétition. Montana mutanda comme scénario. Je me souviens de tourner à pas maître Coco Kayoudi. De tourner à ba film na ba JR au théâtre, donc c'est un peu ça. Voilà, alors Ndero Junior Moywabo Lelo Mélodie n'est plus à Koufi Atiki Bisso et Babi à Koufi na Congo Brazzaville, je ne sais pas, il pas présent Sassou. À Koufi na ba circonstance ni. Bon en fait famille na balobi téléphone ezaki éteint. Abanda permettre que les familles n'aient pas d'informations à Wandenga za ko évoluer. Bango pe ba yo za la surprise. Donc babenga na raté ba songa na raté l'autre côté bon, Muto avant na mélodie, Muto a yebi mélodie. Elle était une fille de caractère. Mélodie azaki une fille de caractère, sonde taza besoin na yo. Comme koya te oya o yena mutu mo boya otikanga pa mélodie abanda linga bongo te. Donc elle était vraiment une fille de caractère. Donc ce bon la coopération na ebo c'est limité na ekoye les mutute. Vous comprenez? De même famille n'est pas isolée bango. Yango balobi na biso et pas Sophie parce que Sophie pas sa petite sœur na eto banda jouer ne peut banzonzi na Gilles Bavon. Voilà, c'est triste donc elle est décédée à l'extérieur du pays et je crois que famille baza peu surpris non lobi. C'est quoi yo na habité na minute yo. Ni neza en fait. Bon, toyé jusque là eza moi regret muke parce que bah artiste et comédien nous ba marqué présence té. Depuis tongo. Oyebi Congolais a un problème moko il faut couf avec succès. So couf na succès té za moi problème. Le roi Mélodie azaki liso à jour té. Azaki liso à jour té. Je crois au moni ba été. To monika Jini moi na lemba Jini pas za moko to banda jouer banzonzinga Gilles Bavon. Jini. Oh. Jini pas za moko to banda jouer ti azokende Jini ti azokende groupe Simba. Ngana yebi ke Junior ke groupe Simba. Moi bobala ke groupe Simba. Moi bobo eta kuna na évoluer boy. Na yebi. Dans za moko to banda jeune pe banzonzinga Gilles Bavon. Na moni pe nene botai paye. Kiti yango Nene botai paye nene pas moko ya ba artiste comédien. Kiti yango. Tourner ba boy. Avanda ko batu nyonso bazwa kae. Il faut y avoir on y va continuer. Non, c'est un peu ça. Nene botai pe to moni aza moko ya ba comédienne, youtubeuse, pe mikolo yo ala makambu na donc c'est un peu ça. Donc Mélodie paix à son âme. Paix à son âme atiki biso avant. Atiki biso vraiment avant. Banda ozane pe na lukandu. Akoma ko futi na tinel wana lukandu banda ozane ayisinga kino na okende ngambu. Akenda na eba ngambu na ebraza ayaka. Omona keya kei aye, akeya kei aye tanto aketi Gabon. Aye ozonga mais cette fois-ci okenda kei toyeka ozwa sama. Zela baba. Baki sebele ba okufa libanda ebi muso kufa na Angola ya kufa Braza. Eza pona nini? Bon en fait omoni libanda ezaka moi négligence mo ya soin. Awa famille na yo ezali famille biologique na famille artistique. Je crois au moni awa même si Diana Koufaki momona ke famille biologique na famille professionnelle na yo eza ba artiste et comédien basala qui est fort nyonso que ndeko za na bomo mais lokwa nzambe nda pesa ka nzambe nda zwaki libanda moi négligence pe zalaka balingi pe libanda ko sala vie libanda tout ça et ko sala viteza molukat ake ko luka vous comprenez ake ko luka mutu mususu mona azalaka awa mais ba benye monsieur pour fanatique muso ake libanda azonga na chiko donc c'est un peu ça ba ke mi pour ba coopération et puis Mélodie banda coopération ya ba CD kala a sala film né awa ake na ngambu moi multiplication ba CD babandi oteka donc c'est un peu ça. Voilà, Junior Moywabo, merci pour l'éclairage. Mais tozaka na mawa parce que Mélodie a star munene zela namoni nene ayoko tumba bato tsabo. C'est ça. Nene faloba, il faut matange ya. Il faut ya. Zela pardon aider biso. On a un succès na vati. Tana tozolela te mabedi na yo lisusu. Ils ont continué, tout le monde peut Néné Boutaï. Néné, tout le monde est maman, on ne dit pas les questions. Alors, il y a des gens qui comédien tandis que nous avons fait depuis 6h, 3h, 10h, poster déjà dans ma page.
Asbel Bananguya, Nayoki Agabi, Abouaki Audio pas tendresse Dibinga, parce que tendresse Dibinga a outaki ko kutana na bakalate. Tendresse autre chose en aponwa, abia yebi place mélodie, afandaka yebinda kuma mutu. Ndenge bat balo bo raisonnement suscité. C'est à mon quand tu benga siko na ponwa lobi, akufika na malaria na typhoid. Nde memie na nenga kufi. Na Asbel ya Gabi alobi boyi. Alobi na tendresse eza makamna biso moko te. C'est-à-dire faut papa Masumu basangisa biso tout ba comédien to sangana bakatela biso ba monta parce que mélodie aza star a munene magamba tourner lisute aza star alona lobité aza pe star a mukete. Donc c'est-à-dire ko le kaboyete ka partir pendant ba kundi muto silité. Dezo senga papa Masumu bati forci ba AG Omar bakutana ba bengisa ba convoquer réunion moko bango tout bakutana. Ba solo la ba bandeli ba osala donc wana message ngana yoki na Asbel Paya Gabi yango wana. Donc c'est ça. Donc pour un groupe sans souci na yo quitté mais tant déjà bako katapel tant déjà bako soki ba papa Masumu leke ba convoquer ba tout c'est que na bata sans souci bango tout déjà ba convoquer ba comédien tout. Donc ba kabola soute que bata sans souci ba tout tant ba convoquer ba tout pour na mélodie star munene c'est-à-dire eza réunion mututu so ba tie mututu acha par exemple 100 francs donc mututu ba recha 100 francs o azala na bien o azala na mabe na momo ezo kipete parce que mutu déjà akufi to le laé to l'excès inaperçu parce que ça comédien munene o so yo so ayo kana na été ba boyate bokolo ba ni po ba fie be na otanga ba komolo ba ngona ba émission semaine on otanga ba komba ba to ba lobi na otanga penza le ketika na to ala maro te ko tanga komba ou pas eza problème te même to eza nonde ba simbana bazala soudaine de kwa kufi musika to za la même morale. C'est-à-dire biso ba panzi sango pe to panzara sango surtout biso ndo to lala te place wana donc a message soko yete tozo talelo ezate ko po succès zaki soute total pona succès mais azastar amunene so succès zalaki est-ce que ban comédien balinga bazama so succès zalaki merci ko soki eza bongo eza mabe balela mutu pona succès mais balela mutu pona misala ko asala depuis kala tozo ba bien mélodie azastar lola lobité so laki pona star bino botondi abwa bata ba chaîne mine boyesani. C'est-à-dire boye bivalère na ye soko to bino bo joie na été boye sani pa ba boye pa boko ta ba 100 fois pas mais c'est Google T eza ke bo reconnaître za star munene o a joie pa pesa makambo ba comédien pe ba reconnaître te alors ba comédien ba reconnaître ba zo reconnaître te neti lelo vraiment nazo côté la bango te journée ya no mulai te Shadrack journée za no mulai to za no ntongo si ko to lobi boye bon eza message bon na réseau to c'est la bango tipo quoi to mona Diana to comparer te mais to mona Diana bon n'est seulement pe bona Diana te na ba comédien msupe ba to fa to tanga ba kombote ba yaka wana ma réseau eza nango mais bati ko sala bongo bacha ka pona succès te baya ko sala boye po succès eza mabe te baya parce que mutu akufa za mutu valeur baya ba fana banda kuteka nde bolobi za mutu akufa mona héros yo ba ye président Jibavo Mwam elaki avant yo jouer foya aloba acho na casting mamisa kisa motema foya baya kaka ya mamisa bon mamisa eza su aleke makambo eza bon pour le mal makambo eza biso to kolata ka makambo o eza no message clé zake message no yango mais Asbel eza na route na matoi na yoki papa Masumu respect Chief Foxy AG Omar pardon bozo charge makambo to zozela bino te ko tsheza likambo te bakatela biso déjà ba toyeba déjà neto ye awa eza petit poko to bi ke non René Rosama déjà place boye biso to za on a kolanda bango pona kozwa message ba dia sa bazo zela pe message pona ba ebeloni ko en tout cas matanga mélodie vemele ka inaperçu boete en tout cas ko leka te to za on a mato landela il faut ngoya makasi fo ya bazana bambongo basala sala ba chaîne bala bambongo faut basangisa to yebi ke dans bango peto bocha de maboko bato pe basunga na sima bakozala pe bakosunga donc c'est ça déjà des ana po erosunga de to yebi na biso mais bango na bala sa volonté na bango pe na yebi ke bala sa volonté donc to mabete en tout cas chama ma mélodie au bokote biso to zana rapona hotel to landela ke ba cha penza donc faut bacha Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Roth Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain.
Parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. À l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire dans le corps de votre magazine. L'office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC. Communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Melody Star alona lobi teleke. Faut ebembeya bemeye to kepeti biti to zui ko na ba caméra do photo to considérer do to pese valeur musala na ye. Yasmin. Maintenant tu m'as bon baleko. Donc message ezaka ke to kufeli comédien munene. So ayebana kitende to to moni ba poster déjà et Robert Bossa ba direct. Sans souci. Elo ni esala ke ceux qui parfois muninga succès sili to azana base unité to amoureux bozala nango envers l'autre et si là. Te bon na moment de to ba vérité Melody azesu ko fréquenter na kimte. Akoma na ede na Congo. Oui. Atika na Emilia ba comédien. Atika déjà comment na Congo afanda kalanga na oyeba tamo na kutana na Brazzaville. To solo na wenza poto a expliquer nga ke te continue loba non akomi nanga koto yo po ba seri moko alinga ke poto ba melaka mbonga poto wana emo mutabetelanga matokutana ine na poto abetelinga bike non anga voyager ba melaka mbonga poto mama mikolo nazala nga na boye ti ba x na ozonga kokene no so kendaki donc c'est ça. Voilà. Parce que génération Mélodie et Zaki génération. La génération ba Gabriel, génération ba Bakata. Est-ce que biso tozawa nena mais bata poto na bafanda batu nyonso batia na batitre za bongo mama bata poto balanda te batiaka na baoka na batitre bino nde botala biso bato toza biso te ya bomona ba comédien ne bakufa bomonaka mama biso bato na batitre te ozomona eza nango balandela nde chaîne etie titre bongo eza mabe po toyeba so ya bapage bonyokoma na bino te mama bonyokoma tobeta mno libaku te bapage wana balandaka bango te sikoyo so babi boye mais baposte Mélodie aza na morgue batindi yango na bapage photo morgue wana eloko liboso sikoyo te eloko liboso babenga na bato batie na morgue parce que eza na respecté mama bofana bino bobeta no libaku te bozala no kimia babi baposte eza chaîne mama bolanda wana te yaya fanda na oto sala eloko te bacommentaire eza ya bato eza biso bata YouTube te eza biso tomoni bacommentaire ya motu eza koamonene aza saoka sikoyo Vous
Bon, c'est là non. Nini bazo yango est très important. Il y a combien alors ba fini le pas musalité ça est important c'est pas pour qu'on soit ba titre. Ça titre maman. Pas bien. Si ko c'est là bango ba tu ba lobi ka ma pesa mo biso tandi pas bien yolo penza yolo. Oh ya yolo ko passe yango wana. Ala ko ta titre bien. Ko yo ko matin ma important yango yo. Il y a mélodie, hasard artiste et comédien. Mais ça tika musolo moi longtemps. Omoni, batu bazo tia la musa su makambo ko la muka. Bola ndamote. Moto soki ndeko na bango moko ndenga bengi ke batu balobi kilo pango eza salite na nini. So mabo ba bopela nini. Bopela nini. Biso to yebo biso to kata po bosa nini bo bongisa lo pango. On a accepté to tiki batu bongisa. O eza famille na ngai. Asa kana olinga ke elo mo mabesa le. So na minute président ba yebisa ndeya ya Sophie. Ça c'est calmer moral. Ah kimi sa sigomba. Yolanda wana. Yekuta sa comédie fois gérer bango ba kekenda ka boye. Comme si tu to bon et moi to tele ma titre moi mabe ki amala les gars. Bosan. Bino le bolu kana di kama makasi. Bino ba lela na onde makasi. Bashano bana poto. Yani na poto. Alors, de battre les lavements à Asbel, ça vous mentir. On a côté de ah, on a le temps on a côté qui n'a Asbel, on a les contacts pour nous. Mais le star alona lobby teleke. Faut ebembe ya bemeye. To petit bit to zui ko na ba caméra de photo to considérer de to pese valeur musala na ye. Yasmine. Donc, message que tu as fait comme des mounene, soit à Ebana qui de tout le monde va poster déjà et on va direct. Sans souci. Elo ni sala ke ceux qui parfois ninga succès sili to azana base unité to amoureux bozala nango vers l'autre et si là. Te bon na moment de toi ba vérité mais le désir sous ko fréquenter na kimte. Comment est na Congo? Oui. Atika na Emilia ba comédien. Atika déjà comment na Congo afanda kalanga na oyeba tamo na kutana na Brazzaville. OK. To solo na wenza poto a expliquer nga ke te continue loba non. Comme na koto yo, po ba seri moko nga ke poto ba melaka mbonga poto. E wana mo mtabetela nga matokutana na poto abeteli nga bike non. Anga voyager ba melaka mbonga poto mama mikolo na zala nga na boye si ba x tana ozonga ko keneno so kendaki. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Parce que génération Mélodie ezaki génération. La génération ba Gabriel, génération ba Bakata. Est-ce que biso ça on a même ta photo na ba
banda bato nyonso batia na batitre eza bongo mama ata poto balanda te batiaka na baoka na batitre bino nde botala biso bato toza yaya bomonaka bacomédien nde bakufaka bomonaka mama biso bato na batitre te ozomona eza nango balandela nde chaîne etie titre bongo eza mabe po toyeba so ya bapage bonyokomaka bino te mama bonyokoma tobeta mino libaku te bapage wana balandaka bango te sikoyo so babi boye mais baposte mélodie aza na morgue batindi yango na bapage foto morgue wana eloko liboso sikoyo te eloko liboso babenga na bato batie na morgue parce que eza na respect te mama bofana bino bobeta mino libaku te bozala mino kimia babi baposte eza na chaîne mama bolanda wana te yaya fanda na oyo tosala eloko bongo bacommentaire eza ya bato eza biso ata youtube te eza biso tomoni bacommentaire ya motu eza mamudene aza saoka sikoyo bokolema bofala bango nini bazo yango nde très important ya kobenga yo bafiki lupango salite eza nango important c'était pas pour kozwa ba titre eza titre te mama lupango ya bien siko selo bango bato balobiki ya mapesa mokiso ta lupango ya bien ya yolo ya yolo koyo kopasi yango wana ngala konta titre bien okolanga bonyoko matema important yango yo il y a mélodie as artiste et comédien après ça tika musalo moi longtemps omoni bato bazotia la musa su makambo ko la muka bola ndango te moto soki ndeko na bango moko ndenge abengi ke bato balobiki lopango eza salite mpona nini so mabo bopela nini biso kuto oyeba biso tokata mpo bosala nini bobongisa lopango on a accepté totiki bato babongisi oyo eza famille na ngai esengana olingaka eloko mwa mabe esalema so na minute oyo président boyebisa nde ya sophie asa calme moral akumisa sikoyo bato
yalanda wana te ye kuta aza comédie fois géré bango ye bakekendaka boye amsu titre emoto botelema titre mwa mabe yake ya mal ya lega bosani bino le boluka naolikama makasi bino bolela nao nde makasi alors to bato azolela vraiment na asbel ça vous mentir on a côté te ah na ba mona nite to ngana kota kina asbel ngane na kimta rita pour nous ba message bato azolela Lekechu lela L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.